Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Sepona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin ya komi ndoki poanye kolo. Eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu pona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi olera motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Baza mutungisi mingi bato. Oui. Bonsoir président. Bonsoir. Mes condoléances. Merci beaucoup. Oui, tu es au père du président pour des déchets. Il est au à réunion. Tu as compte rendu à réunion. Bon, tout ça la réunion famille biologique, famille artistique, groupe naïe, groupe sans souci. Ici qui président Bango Boshilo et puis ANTPC. Pour qui vice-président Nabiso Nakati ANTPC. Donc Tokoufeli 2 fois, artiste, collègue, puis membre du comité. Tu es très bien membre de la famille, tu connais bien, tu lingite, tu libanda, tu kota na makamboyo. No bosela nanu to kunda te mutu moko prometa kimbongo moko boye omona to sala démarche ngo pesi po makambo biso moko to s'occuper nango olandi ba kwedi ba mamantita ba nani mais soki kaka ba tumususu ba sala ba compagnie na bango soki ndenge nini ba koti boko sala 2 mois 3 mois
bokoya kokunda kaka donc ebembe ekomi lokola marchandise alors yango wana tokebisi famille mpe balobi en tout cas biso mutu moko te ya libanda koya biso moko tosala comité ya organisation biso ekozala kaka mutu moko na association na NTPC bato mibale ya groupe sans souci bato mibale ya famille bango nde bakozala na comité d'organisation pour que kolandela makambo bacontact pour que makambo ya deuil ekele normal. Moi, des marches, il faut décorer à titre posthume, il faut battre la plaque dans la place des artistes, les gens vont pas approprier. Non, mais biso makambo ba plaque na place des artistes. Tozo spécialiste no biso secrétaire général Oxygène. Bon, l'air moussou to bana lo bape article la rapé batu moussou pour ameseni nango tellement que mais à la qui s'appelle mutu moussou. Donc ba makambo nyonso ezali matanga biso to sala kango bien soki bato libanda ba ko déranger biso te. Boko yoka ta déclaration moko te oh boye bato basala ka musika ou bien ba lulaka que aloka na saki na kati te aloba spéculaka oh boye. Voilà. Et tout à l'heure, Monique est dans la délégation, il y a un TPC, tous déjà dans la réunion préparatoire, mais toute une délégation, tous la délégation. En tout cas, tout semble là pour que Matanga, il y a des pour de chasse et les Kamalamu, n'est que solo na famille na bango, to Monique, c'est ok, to ebisi bango ba ke banakati ya famille, ce que ba yebi que mutumoko ba azali influençable. Bakoki ko influencer facilement na bato libanda o ba déranger ba matanga bato donc ba landela mutu wana do ba surveiller mes familles to moni bango en tout cas ça va donc c'est la meno ba ndeko ba uta na mboka ba ndeko na bango o ba ko ya na mboka soki ba ye ba yokani po ebembe nyonso tout ezalaka ne famille famille soki a lobby que to kunda jeudi biso to koki ko négocier pour na ko ba jeudi est-ce que moi to tia vendredi te Toyokani. C'est la famille qui décide. Oh, biso to kunda telle place to est-ce que boko linga te que biso to ko taper na makambo mais to kunda telle place pour que matanga est le cas normal. Donc ekoleka nango très bien. Mais ils appellent un artiste moko azana ndako malili Caporal Murumba. Te omoni ba organisation biso soki organisation wana tozo maîtriser en côté pour na réputation na biso to finga matrona ba matanga o ezala que bozo comprendre te makamo eleki nango bien mais mutu moko famille moko ba travailler esprit na ye o yoka comme ça la déclaration or biso quand même toza na niveau même association na biso toza numéro 1 to yeba ni partout respect donc toko lingate to kotaka na toza na mawa mingi mais bato ibaza na kati ya organisation wana basala ndenge bazo sala et puis nous savons que malgré ça oumela même biso moko tozo se demander pourquoi ils sont oumela mais ce qui programme na bango esalami biso maintenant to sensibiliser ba artistes comédiens pour que tous ala na matanga ndeko na biso mais ko kota na organisation to lingi makambo na te voilà. Merci beaucoup. Tous appena Makaya Mayuma. Merci. Un mot par rapport à Oumela mingi nangola, ce que vous avez la déclaration na portugais à quoi ça la peine. Mais c'est chez la mission Sali, azo donc Makaya Mayuma par rapport à distribution pour les chasses au travail na groupe sans souci. Témoignage ni d'abord zana. Bon. Tous déjà mutuaké déjà. Nous avons pas mambo loba mingi te. Donc nzamba simba motema na ye aza mutu ngala kutaka ye na groupe et puis atikala pe na groupe sans souci andako kamambo mambo ya solane pendeza ya sola pendeza te. Mais papa matanga ndenge président Masumo tu vraiment le biso ni tozaki na kasi tozaki pa na kati biso nyonso ba ancien au sans souci atika biso dongi tozaki pa na kati na ba flore biso ni tozaki na kati na ba nzamba la pe ba recevoir ba dembela ki président lempa na kati. Bino boye ba te président ya NTPC amona na mingi atambula mingi comme aleka ye atambula pesa la déclaration kuna. Oui. Une bonne organisation matanga oyo ya poudre de chasse. Vous avez vice-président na? Oui, vice-président vraiment eza persi moko munene. Surtout nga tozali tellement na ba affinité makasi nga naye. Omoni to ti réunion. Organisation matanga penza ezalaka nde famille. Lokola zali na deuxième famille biso artiste yango toya ko chia un pouce
pour que Matanga et les Kamalamu honoré président poudre de chasse. Mais toi qui président Massoum Azobo, il y a une structure, il y a une structure, il y a un artiste. Bon, en fait, président poudre de chasse, Azalaki pour la moutonnion surtout. Ce que le président a lobby à une structure, n'a évité, mais Matanga va bien la moutoute. Je ne peux pas contredire le président Massoum. Matanga va bien la moutoute. Artiste Nyoso et qui est artiste. Présence n'est très nécessaire pour honorer président poudre de chasse. Ndenge seja uti koloba tobo inde batu oya libanda o biso to yebite. Oyo baya ocha mubulu na Matanga et surtout na événement modèle aboye to mona bango bangonde c'est ce que nous ne voulons pas. Basunga pona ba démarche. Non, démarche c'est la famille moko. Famille ndé c'est la démarche et associé batu mususu. Les ans de famille. C'est pourquoi Matanga ezalaka pour la famille. Famille nda kozwa programme, akopesa ce programme, akoloba nakokundaye dans un mois, nakokundaye dans une semaine, dans 2 jours et sa famille. Mais en tant que président NTPC, tozana kay artiste Murumba, caporal Murumba wa Joana Danga. Ti lelo azaka na mort. Non, d'ici là tokokundaye. J'espère que la semaine prochaine, nous les artistes tokokundaye. Tosi tozui makambo en charge par rapport à la démarche bato basalaki et aboutir te. À cause de désordre, on a omoni Caporal Murumba, Cornae et sali presque 2 mois na morgue. C'est ainsi que nous les artistes, tous makambo en charge, semaine prochaine, Tokokundae. Voilà. Merci en tout cas, soyez apaisés, Tokokunda Caporal Murumba. Merci président. Bon, rapport à Caporal Murumba, nous sommes la famille, la responsable de la famille na bango. Selon des basalés masolo na bango, ils ont peu faute ya famille. Ils ont ndenge toyokaki. Ndenge bakendaki gouverneur asinaki mukanda fabimisa $15,000. Sur $15,000 on tire likambo mutatali finance fabimisa mbongo et ça la mo manœuvre. Ne dimanche passé tozaki na réunion na compte ANTPC toyokanaki pour te ser responsable monde na bango, teyosaki bango soki eleki jeudi. Mbongo wana bimité biso Baptiste tokokuna ndeko na biso bon bango famille bala na mbongo na sim. Bokuna na mbongo ni. Oui, bon net aux adjaboué na NTPC mbongo quelque chose là tu as sûr. Makamon ils a déjà. Tu as déjà sûr. Pour tout ça qui réunion na NTPC to ceux qui famille d'être ba ceux famille ba bazumbongo ate biso to charge wana donc quand des président quand il retourne là semaine prochaine peut-être sur to salir réunion to ça la jour au to kuna murum. Na quand à NTPC. Merci. Eh bien voilà, tous les lacas poudre de chasse n'est tout le baki, tous à maman Lomboto, bonsoir mes condoléances. Merci papa, bonsoir pour tout ça qu'on a. Ah maman Lomboto, t'as matin c'est que c'est sous batou. Ah. Et là qu'on est dans cette question. Naloba normal, lingala ngope beba. Na bimbote na biso mes condoléances au cas journaliste appelle Singa mes condoléances. Merci Malomboto, ancien groupe sans souci et exceptionnel témoignage ni aux anango na poudre de chasse Oazaki vice-président. Ah témoignage il y a papa poudre témoignage na yazalaki mutu moko malamu. Malama bande kolia na batu abande okabela batu azalaki pe soki asiliki aza mutu oyo abomba makambo ta balala pe na kanda te oma ka lukaka solution eloko penda ne témoignage na ya bien yangwana pa na Lomboto le loba ancien bosangani bosali pe réunion na bino et compromis ni bozu to ezaka ba idée loka famille juna no solution te biso pe moi to solution ezate tozaka na ndenga likanisite omoni tokenda mutu na place na ye matanga nde zongisi biso nyoso tokutana tango tokutana ba idée pe banda ko bakisa maso mona toza bongo ba idée organisation matanga to ba idée ke bozonga mouvement
organisation matanga biso bangala ngala mungala 100%. Biso bangala baloba kalikambu te ero bakundi na mutu te. Soki nde bakundi mutu nde tokomi koloba. OK. Yeah. Mais attends que ba ancien bino pe bwana charge na bino ya organisation. Oya biso erataka te omona yo nde tosalaki pa mélodie te. Biso erataka te parce que akufi aza mwana papa. Azalaki vraiment papa alinga kufa na kati ya l'hôpital apese pouvoir sikoyo tango toyokaki sangwa tomona ko asansu sa kufi deux fois. OK. Ezo swa biso na mutema so mona ti ero totiki bana banda toyaki po tozana susi nango babi singa famille po bakoloba bakomi koloba bote singa famille ebenda na ande kata na ate po to ba mona poudre aza président du groupe sans souci, bakomona pe malo mboto mwana sans souci. Toza bongo. Mutu nyonso penda papa sans souci alona biso pela bana toze belé. Mais na kisko bazolinga te bande comme subaya bachaka Congo banani baya pe na organisation matanga. Non. Soko lobi bongo ezaka bino ba chroniqueur boluka polémique. Matanga baboyaka mutu te. Mutu nyonso faya matanga parce que batie porte ta droit d'entrée, batiki porte polele, bafungoli porte à poudre, bafungoli sala poudre, c'est que porte mutu nyonso faya. Biso ba famille na biso ba comédien ya groupe sans souci toyeba koyamba bato. OK. Yeah. Merci aussi ba fan na bino. Na biso ba fan na biso bo soutenir biso mais mingi to komi ko lela mingi biso ba ta groupe sans souci to père de mélodie to père de sousou poudre bo tia biso na prière nde to ko sera kate bo soutenir biso na mbongo nde prière eleki motuya eloko ngana sengi na ba fan. Merci. Yeah. Mboto toza koto na Flore toza Flore atamuke mes condoléances. Merci papa. Comment il va ancien il y a groupe sans souci pour se retrouver ensemble. D'abord retrouver salut Ndé. Non, ça linga bien parce que ebelepe otokabwana banda tolongwa na groupe sans souci tokutana te. Donc toyo mona na susu président poudre yo 5 ça biso le susu en tout cas ça linga bien. OK. Et sangwaliwa ya poudre zo ki wapi? Sangwaliwa ya poudre ezwa kingai nazaki na ndako. Na yebaki te. Na utaki wenze na ye na ingina bandolamba ka boye na moni Omar abenginga na moni d'abord appel manqué belé Omar ataba 10 appels abi a constat benga boendeni na ingina bimisa téléphone na rappeler na moni Aminata son père abenginga tona yambie bangoza wapinga bino na zaki te na bimaki na eka siko bon yo mona ni te boendeni biso toze pas président poudre mara matanga président poudre matanga nani oh bon yo yebite que président poudre de chasse akufi ngabi quoi ko iba Minata pesa mtu sangonde ngwana ngabi président poudre de chasse akufi na nini ba moka kati téléphone averti janande na yo rappeler Omar tant na rappeler Omar ngabi na bando bengo banda kala ngabi na zaki te na tika téléphone na ndako asinga bina minute toke tozo kende corps ezo kende cinquantenaire na tiki kutu na lamba ki lisusu na tiki na zuka lipapa na tie na makolo ale na bimi na zuka taxi mbala moko na landi na cinquantenaire donc voilà tant longo kuna ndeto ya kibo na réunion compromis ni bozi pour l'organisation matanga na réunion parce que to ça ba réunion ça mimi balé na réunion il y a ANTPC mon président Masumu Lobaki oh il y a ancien bon jusque là tozui compromis mon côté to solo likaka o etali organisation na biso mais to yokani parce que ezoye banate faut banderole la munene mata donc to yokani lobby déjà tozo salisa banderole la munene à 10 mètres ezalawa et après to kati ba contribution na biso contribution la biso katani mutu nyonso rotia $50 donc voilà un peu. Merci beaucoup neto ko lobani na ba fanatique na bino voilà ba fanatique na biso tozawa na biso so tozole la président poudre de chasse donc mingi ya kolobeza te ba o balingi o pep tant mususu aoza na bezo tant mususu contribuer président poudre de chasse atiki bana na ye bana vraiment atiki bana 4 tant mususu moto koluka contribuer pour na bana et makambo ebele organisation matanga soko lingi au contacter
ANTPC président Masumu azawana soki polingi o contribuer côté ya ba ancien groupe sans souci et koko makaka et pas ya bana et kokota na makambo organisation au contacter Mirma azawana ou bien ngai Flore Bang nazawana voilà donc tolela na ba obazolela merci beaucoup voilà je bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akondolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanyeko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga ndenge kaka ezalaka eza kutana na biso ya liboso biso to banda masolo soki moyen ezali moko ata ya famille akoki korapele biso mpe situation ndenge ezalelaki na suka ondeka biso okika biso epuis tobandi masolo ndenge D'abord, azali bébé à couple. Azali moi la grande scène à Bongo ya Tosso.
kuta komaki ami na nga noko na nga kotala mpona kuta kobela grâce ya noto amonaki kuta azalaki chak na beki na maboko alors kuta ezalaki mingi ezalaki mingi tension sucre emoki komplikake mais azalaki kosipote mwa bashoke mwa mingi eya kosalaki ekute mosusu babengaki santé ezalaki bien te tokaki aza na ngandema kitambo alors baya kobenga biso tokei premier jour ami koreconnaitre bato susu te alors tokomi tomoni te kuta aza wana azali baswin fari babe papa elombe nde moto akozali soki bakati na makambo na bango poarwani na yebi te alors basoigne ekosalaki ayeke se trouve moi un peu bien ayeke kobima azongi ndako ekosalaki quelques semaines donc asusu ke kutie asali rechute azosisi na hôpital osoki aza na hôpital oyo babiki aza place bato bazokota te kaka dote moto azokota alors toyaki me tomonaki ye te ekosalaki soki après je crois 5 jours 4 jours ayaki kobenga susu te pour depende santé eza bien te alors mama akendaki kotikela ye biloko dote abike biloko pene na ete aza nango moyen mpena alia eza te ozonga biloko luka mwana mobali moko aya oyo aza mpe responsable aya tosolola na ye alors mama akezongaki aye kopesa atikaki numero ya petit frère alors petit frère mpe kosala nini doter abengi ye ye mpe petit frère kobenga nga mpe yaka tokende doter abengi nga mafuta oyi mokutala petit frère toke kuna alors tokomaki ba 14 heures prochain faire obenga nga on omoni passé aza kuna nadi donc toza libanda tokoti te alors effectivement passé pas azalaki kuna alors petit frère namo tofandi trop pour les hommes menacés nayebi petit frère mais quand soza mewa dote bengai nani tozali awa tofandi trop media bazolekaleka biso kaka po alors dote ayebisi eke cela tazorapele tofandi apres dote atindi motu ayekobenga petit frère nga natikali petit frère akoti dote abouge non benga grand frère mpe aya nde tokoti na ndenge abi korepontre biso lisolo ndenge ami kosoigne poudrière abundi abundi abiso biso poudrière eyelobisaki AVC côté droite côté droite en tout cas amekaki kosala effort alors eloko koboma ayakosala sur AVC côté gauche alors nde yango yakosalaki dote abiki asali oyo ifali asala alors ajo tomebisi esalaki nini ekufaki alors yango moni ale kopembaka mwa moke na oxygène nde ndenge ayekokata orage kaka oso accord proposer so ngabiemba soit 51 ala tomona mpona pembeni akotia na 51 ngai nde nayoka epai ya bloka docteur maintenant okatiki bao bato mosusu nde basoloba bagauche droite toyekuza wana te c'est ça non tension mpena yango nde pendaki ba ok nakombo bandeko nyonso alliance c'est vrai soki bato balobi na bango bato balobaka na bango ka toyebiki azalaki na problème ya tension ya sucre mais azali parmi liste ya liboso oyo ya baartiste comédien oyo baza kobénéficie na traitement ya ofele donc baartiste comédien wana okoki kobela kisi nyonso kozwa soki esengi ke okende libanda première dame na biso ya sikoyo mama Denise moto asali mutuelle de santé mpona biso kaka bacomédien donc ye azalaki mpe na kati donc oyo etali batraitement donc ça ne pose pas de problème soki bato bako comme toujours bato balinga koloba oyoka bamosusu bafami bazokipe te bandeko na bazokipe wana eza kaka bato bilobela donc encore une fois condoléance na biso sikoyo tozali kamwa organisé na mosala na biso tosalaka po omoni biso toza fin kombango nalingaka te
mais bato balobaka yango toza bastar mais toza baartiste bato baza na motema kokita atako ayebani akolinga kozala lisanga na baninga surtout etali mosala na biso po biso tosala lisanga na biso mpona makambo kufa te okobela te wana eza bamuziki biso eza mpona koyeba bapasi na biso mosala na biso eloko nini tokosala mais soki moko na biso akufi abeli tokotelaka yango makasi sikoyo likama oyo ezwi biso nyonso to mais toza babantu toza bacongolais ngai nazoloba naza mokongo toyebi ke likambo nyonso ya ebembe mutu mosusu atako aza président ya république mutu moko akoki kotia toloba nini zolo na ye to soki nini te soki famille alobi nanu te donc famille nde liboso alors biso tosalaka soki famille apesi biso à peu près idée nde tokotala famille alobaki bakunda jeudi famille est-ce que bokoki kolinga tokunda vendredi te est-ce que kodéranger bino so famille alobi jeudi kaka mais soki famille alobi non lokola bolobi vendredi biso mpe kodéranger biso te pas de problème soki famille alobi bon biso tokozwa tante soki katafalke soki nini mibale po esika yango biso koloba bandeko est-ce que tokoki kobakisa droit te tout ça tozo se compléter bokunda ye na cimetière mosusu ezalaka ya famille ou bien esika boye boponi famille kuna eza motu ya ebele eske bokokita te ou bien famille aponi boto famille bino mpe kuna na se mingi tokopusa moke te donc eza question ya koyokana kaka pour que matanga ekene normal mais pour que ekene normal bino na famille il faut bozala na bomoko mutu ekozala représentant na bino azala influençable te lelo lundi tosololi na bandeko nyonso ok ntango okutana mutu mosusu pete akutaki mboka ubisoka te ntango non ndenge tosololaki no wana te mutu bino bokopona wana akozala na biso kosololaka na biso azala vraiment mutu ya confiance na bino boyebiki aza na caractère aza na personnalité oyo akoya kozwa epai na biso akoya epai na bino kuna otala mpe eza wana bino mpe oyo bokozwa kuna boye nango toyokani pour que matanga ekende ndenge normal oyo ezali makambo ndenge tokuti koloba oyo badate tout ça bino nde bokotala moto akufi aza bebe te aza mokolo tokuwelisa te epuis tokuwumisa mpe te donc na kati wana donc ekui ifo ezala na kati po soki towumisi mpe trop ti okomona na matanga bato bakoma kosekaseka donc c'est dit que ekoma lokola bato bazozela je ne sais pas soki événement moko ekozala kuna eloko moko kosentir te keza matanga mawa eza lisu te entre temps nzoto ndeko efandi kuna pamba kaka pokofanda te ekowelisa mpe te parce que soki makambo mosusu nano ekoki nanu te donc tout ça il faut kofanda mais alors vraiment poser bokeba na bato mosusu bayaka bakotala na famille bakotala soki atali neti oyo kuna ndenge nazomona ndeko na biso aza oya kozala mpe na lilope azwi ye na pembeni tala ngai nazali awa naza na motu moko aza kuna akoyela bino $30,000 motu moko boye ntango koya wana esprit échange tozo propose nini non tozela nani nini motu moko alobi kuna koyela biso donc ebembe ekomi neti fond de commerce alors malgré tolobaka te soki tokufi mais j'espère que ngai naza bantu en tout cas Christ excuse ngai naza bantu ye mpe azalaki na coutume na ye ngai naza na coutume na ngai biso bawei topesa bango j'allais dire respect soki yango te mais enfin toluka quand même eloko moko eza kokoka na lokola respect tosakana na esprit ya ndeko na biso akufi te voilà un peu en bref yango wana likambo liboso tozalaki nango soki bino boza na ekoloba na biso comme ça tosala échange pour que totala ndenge otuna nga nazorepresente lokola yaya
oyo motinga na kati na libota nyonso oyo bolobi tosepeli toyoki oyo akufi aza na tata na oyo akotai soki aza na tata akufaki matata mwasi na ye bazali soki biso tovandi ya biso nyonso tozali kola bana tokokaki konéglige bino te tosepelaki toyoka oyo bino bokoloba biso tozwi tovandisi yango na makanisi lobi soki baboti baye tobaluki biso nyonso tata mwasi kala tovandaki na bafamille ya baartiste balobi boye balobi boye balobi boye balobi boye bino bomoni nini ate totia mokolo boye mais omela te botia mokolo boye tosolola na bato en ce moment là batata na biso bana na bino toyei kozwa compromis moko Très bien, très bien, très bien, très bien. Makambo ezobanda bien ekosuka pe bien na esprit. Sikoyo biso toza na disposition na bino. So bomoni bandeko oyo oza kozela soki bakomi osololi oyebisi biso jour oyo tokokutana na bino oke totala ndenge tokosala po réfléchir po tokozala na besoin ata ya bato mibale ya bino oyo bakozala na kati ya comité tokosala comité d'organisation na niveau ya biso peut-être motu moko akoki kozala na epai na bango ata 2 personnes biso ata motu moko na groupe ata 2 personnes bino pe 2 personnes d'ailleurs esali pe 5 c'est quand même un bon chiffre. Alors comme ça makambo nyonso eloko moko ekoki kosalema te parce que makambo yango ezalaka kaka boye soki tobandi yango bien ekosuka bien mais soki tobandi yango mabe siko famille bozomona babiloko oyo bakamera epesaka elengi moko mpona koloba même ozano na likambo koloba te mais soki omoni kaka micro donc on dirait olulaka bato balobaka na banini yango obi nzambe apesinga occasion pour de chasse apesinga occasion mama sikozokanisa nini tout ça yo kama maloba ekozala kuna d'ailleurs kutu mokolo wana atuka biso famille tosala tout topesa lokumu na mémoire ndeko na biso soki bomoni bakamera wana tubako kana lobaki kongo leta tubabotu donc olobaka kaka toza na déclaration ya kosala te comme ça tina suka na mpoti ko bato apoto bazolinga bayeba nani petit frère ya coup de chasse bazako yoka na te baswanaki na ye la veille wapi ser na ye moko udaye musala basala kaka yango na ozala prudent yango e bana na ye siko aza wapi tout ça moi c'est tout ce qu'il faut tozala prudent nango pour que tina suka et les cas malamu. Je pense que liloba oyo ngana boye koloba na Congo ya sans souci na lisanga na biso mobimba yango wana. Lokola tobandi na bonzambe tosuka na bonzambe biso toza famille chrétienne kuta batata na biso tokokiki na biso bana ya famille chrétienne tobandaka na nzambe tosukisaka na nzambe yango moto na moto ase dispose tosenga merci epai ya nzambe ya bandeko na biso biso merci éternel Dieu papa nakolisi yo na sandio namoni bonzambe na yo kati na mosolo oyo yesu bible elobisa moto wana nous faire Seigneur merci obondisi mitema na bana na bato opesi biso kimia oyo etesama ekombai na moto na mokili te tobandi masolo na kimia mpe tozokende kozongisa na kimia yango totondi yo tozongisi lokumu epai na yo Seigneur merci encore mais Seigneur na suite ya masolo oyo telemeli nyonso ezali ya yo te oyo ezali kose correspondre na maloba na yo te tosia mosika totelemeli batonga na kati na masolo torepuse bango mosika na kombo na yo Yesu Masia. Papa topesi yo merci tokomisi yo tosanjolo toza na mingi ya koloba te mokolo oyo obandaki na biso yo nde osukisi na biso
toza basimple instrument yo nde osalelaka biso soki okelaka lisusu yango oyo tosambeli lokolo ya moto moko tolobi merci Seigneur Jésus Christ tobeteli yesu groupe sans souci soutien ça réunion à bango moyen tous bango nyonso ezate on tozui quelques-uns peu d'informations. Merci Yves Pan, merci beaucoup Mika Nathan Kefuta, merci na ba nyonso balinga mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV et express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business et pas Fisto Basene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International.